ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Antondo mingi bandeko balandi ABC One ebete kozala ka ebele pamba te masolo ya mboka ezwaka moto nyonso soko kimi kozwa kaka soki ekolela opia koyela nzala otala bema motali mboka soki mboka okende malamu te makambo nyonso ekozala kaka malamu te na bomisano ndenge tomisala koloba kaka masolo mpenza etalaka mboka mais avant tobanda na kolingana pesa matondo mingi na mozalisi ya chaîne Maman Chantal Ayao na papa Osé, Maman Chantal Ayao, na papa Osé, tu peux si bien nous entendre mingi pamba te pour ça la été ba image ya bobili ya boemo na ba imuka baza banda ba e ba lolenge ni niveau qu'on a biso ko kini to komi na niveau nini to komi na étape nini il faut nini mais lelo to kobela mingi mai matali penza bokengi na mboka ezali bokengi ezali te ezalaki penza te ko banda kala mais sikawa tata mukami kolo lokwa lakaki na baimbuka esitu bao bazaka na este kuna ete akokotisa kimia akosilisa bukengi ya sécurité na este tata mukami kolo amekaki kozwa kusanisa bayo baebi bakote wana ba misala penza na kote wana pona kubunda na tinetali mboka ba mai bamekaki kobunda penza balongaki ba bomi penza bele ya bamatoi mangongi bao balingaka koyoka te babomi bamekaki penza kozongisa bango na ordre bisusu babengani bango bisusu babomi bango bapesaki mwa kimia mais tozoyoka bato ebele bazokomela biso mama Ange Kashila mais bato wana bauti kobunda bitumba kala mingi te babengani barwande barécupere mboka mpe babatelaki mboka ngonga molai mpona barwande babotola te ndenge nini tata mokameko lango kotinda lisusu bato bakende koboma bato wana tokolinga toyeba pamba te biso tolingaka koloba bosolo kaka lokuta toboya lokuta tolingaka euti epa na bango moko eske tata mokameko lango kosala eloko ya boye na ntina nini ya bayo babateli mboka na ngonga molai mpe babengani barwande mpe na minembo wana toki mwa mopepe ekotaki me lelo chef de l'état azwi lisusu likanisi ya kotinda bato mpona koboma bango lisusu eske likambo wana eza esolo to ya lokuta mwana yango esali ete topusa na pembeni ya mwana mboka Iltriche Kabasele ameka kobetela biso mpenza mai mpenza oyo chef de l'état atindaki bato ezalaki na ntina nini mpona nini asalaki eloko ya bongo bato babundi etumba balongi me atindi lisusu bato bakanga bango eske ezali ya solo to ya lokuta mbote mwana mboka mbote ndeko Ange mwana mboka Kabasele Iltriche bandeko bakolanda oyo bayimboka ozali moko ya UDPS bosala 37 ans ya bitumba mpona kobunda kofanda place oyo na ngwende oyo bozaleli mwana mboka mais ndani ebonga na bino mpe makambo ebele mwana mboka kote oyo bandeko babundi kote oyo bokotinda bosusu bakanga mais mwana mboka Ange eyambo matondo mingi lokola bosepeli elongo na chaîne na bino boya kokutana na biso mokolo ya lelo po tosolola matali mboka kasi likambo oyo outi kolobela tosengeli koyeba ete mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na kozwa na ye bokonzi alakaka na peuple congolais que parmi ba priorité na ye akocha manso na oyo etali sécurité pamba te yango nde ekosala po ete mwana nyonso ya Congo avivre na bonsomi mais mwana mboka bandeko bauti kobunda bitumba ye moto alakaki bato ete ya motia ya sécurité bato babundi bitumba po yatindi su bato baya kokanga bango ezalaki na ntina nini fo koyebisa bandeko te ezalaki mingi mwana mboka Ange oyebi bien que mokonzi ya mboka oyo azali kokanga biso lelo oyo azali moko ya bai oyo batikala kondimata moke te makila etanga na mboka oyo pe azalaka sensible makasi soki vi ata moko quelle que soit raison ekwei ye moko atelemaka parce que alingaka te bana ya Congo banyokwama ya solo bandeko bamai na tangu moko oyo bokonzi ya kanyaka ezalaka
bazwaka mokano ya kosala oyo tobengi autodéfense ezalaka mpona koassure sécurité na bango mpe ya bango bandeko. Kasi sika awa ndenge tozali koloba na yo, mokonzi ya mboka ayebisaki bato nyonso ke ba oyo basanganaka mpona kosalisa mboka mibali to mpe basi oyo basalaki ezalaki malamu na ntango wana. Bokonzi ya kanyaka wana ezali lisusu te, tosengeli kozonga na mongongo. Ba oyo bakomonaki musala ya mapinga ezali malamu bakota mboka ngala ko nayebi te soki toloba nini bandeko balobi ete mpo baza na bandeko mosusu balanda biso bazali bana baza na mpe na bandeko na bango baza na likabu balobi ete bandeko wayana ya maimai bango nde babundaki bango nde babatelaki mabele mpo ete bango na bandaki kobundisa bayiba mabele na biso bakonga koyiba ngo te pamba te maimai ezalaki wana mpona kobatela me bandeko batinye biso bavoiti balobi ete mama Ange Kashila ndenge nini président atala likambo etali mpenza kokanga to koboma bamaimai wana malamu bamaimai nde babundi nde basali mosala boni tata mokambo ekolo atinda lisusu bato mpo mpona kokanga bango. ndeko Ange oyebi malamu ke mapinga ya mboka mosala na yango eza kobatela ekolo, kobatela biloko ya ekolo, ezali mokano na bango te. Nauti koyebisa yo ke ezalaki ntango ya bokonzi ya kanyaka lokola minyoko amelekaki mingi bana mboka wana basanganaka mpona komisalisa. Me sikawa tozali lisusu na bokonzi ya kanyaka te, toza na bokonzi oyo tobengi na lofalansa état de droit. Institution nyonso esengeli kosala mosala na yango, mapinga ya mboka tofutaka yango. Me mwana mboka Autriche Kabasili chef de l'état wata tata mukambikolo atindi kaka bato oyo babundeli ye mabele mpona kobatelela ye mabele na point moko wana mpo bakanga bango bato wana basali lisusu nini. Ezali motuna ya malamu. Mwana mboka Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akendaki oyebi yango malamu mikolo eutaki koleka azalaki na eteni ya est ya mboka na biso. Azalaki clair parce que sima ya kosala mosala bandeko na biso ya mai basalaki basengelaki kosala nini? Basengelaki kozonga na molongo parce que pamba te totalaki na bilili bino moko boyebi ke na est kuna na biteni misusu bakomaki koboma batu, kokangela batu nzela, kobotola batu biloko ezalaki malamu te. Ekoki mpe kozala batu misusu kasi mpona confusion ezala te. Na bango bamaimai na bato wana misusu babanda kosala biloko wana mokonzi ya mboka abengaki bango alobaki polele ete bato nyonso esengeli bazonga molongo pamba te mapinga ya mboka bazonga molongo to fale balongwa na kati ya kasi kozonga molongo yango wana yo oza soda te, oza na kati ya mapinga te, oza groupe moko ya bato bosanganaki mpona kozongisa kimia. Musala na bino esili mapinga ya mboka ezwi mokano ya kosala ya bango musala parce que bafutelaka bango yango bino population boza censé collaborer en étroite collaboration avec mapinga ya mboka po bazala na ba information nyonso sur batu nyonso ya mabe oyo baza konyokola bino soki baza batu ya libanda lokola mokonzi ya mboka alobaki yango jour ya prestation ya serment na ye alobaka ete pona oyo etali eteni ya République démocratique du Congo tobengi Est, éradication complète ya ba groupes armés internes ou externes ekosala. Mais toyokaki biso nyonso nakanisi te ke mapinga na biso oyo d'ailleurs nazali kopesa longonya makasi bakendaki na brutalité mpona koboma to mpe kosala mabe na bandeko na biso ya maimai oyo d'ailleurs tozali kopartage mawa oyo na likambo oyo euti kokoma mpo mingi kati na bango baperdaki ya bango vie kasi
tozali kosenga na bango eza tarte bazonga soki omoni mapinga ekomi na niveau ya ke ebeta elingi kolakisa résistance ezalaki soki botosi eza na mboka te mbongo ekozala te tosengeli biso banso lokola bino bapanzisa na biso bayi politique tosala manso po ete to teya ya biso bandeko bakoka comprendre que ere eza lisusu na bitumba te ere ekomi na reconstruction ya mboka nakanisi soki biso nyonso to comprendre que tosengeli kosimbana na maboko pe kosala manso tokotombola mboka pe ebendele ya mboka na biso ekopepa place nyonso dans l'honneur et dans la dignité. Toto de botoni pour la mutuna wana pambate bande konya so babozo komilanga bande konya so bazoti de so ba voice en tout cas to sepeli pambate so ki eloko ezali bobele la kana kisiete boza penza na bolingo mboka toti ko mona eza confusion te ezalaki bongo mobeko ezalaka kaka be mobeko moto atakalikola mobeko azali te bande ko ya mai basungaki pona kobatela mabele na bango me bango moko bakoma déjà kokotisa mbilinga bakoma déjà pe ko violer bato bakomaki koyiba bakomaki kosala makambo kosala bakokai kosala te na yango wana tata mokambe kolo lokola azaki na posa ya kotia kimia na koe wana po toleli mingi tokundi ebele na koe wana na yango wana tolingaki totia mwa mwinda na kati ya bokengi wana po biso nyonso mitema ezala ya kokita pamba te tolelaka mikolo nyonso bandeko bakokufa na este na yango wana mwana mboka autriche tokoki kokota susu na motuna mosusu ezali bandeko bakomituna bakolela pamba te bamosusu bakolela baloli bazofuta bango te bamosusu bazoloba makambo badifficulté ezoya me tata mokambe ekola bakisi susu 100 jours ya social seke toloba ete gouvernement koloba susu lelo te pamba te bato nde bakomi déjà kolobela ngo boye seke te eza mpe déjà likanisi na ye to eza kaka bilobaloba bato matondo mingi mwana mboka Ange oyebi na mboka na biso tomesani déjà makambo ebele po obandi mosalo lelo te oyebi bien que na période ezalaka na baréalité na yango ya solo mboka ezali kotambola malamu mpona kofutama ya bandeko à moins que ozala na information te soki otali na biteni nyonso ya vie ya mboka na biso na fonction publique bato bazofutama pamba te bato basalaka misala chaque jour bakendaka misala d'ailleurs soki olandaki bien même na mapinga ya mboka babakisaki mwa quelque chose na oyo babandaki kozwa mwana mboka na tingina tyo mwa munga na monoko na mapilipili boye pisala biloko mwa biloko esa monoko mwa malamu tata mokambe kola pesaki ndingisa ete bamapingana basina na bamama na bango na bana na bango bakoki kokende kozwa bakoki kokende na lopitalo pamba bamema misolo te likambo ya kokamwa na kankokolo bamapinga bakolela tosala bamapinga mosusu bakoloba mama mopanzi sango mika kopanzela biso sango oyo tata mokambi ekolo apesi ndingisa ete toyaka na lopitalo na misolo te tokomi koya mpona kozwa résultat moto oyo abimisaka bapape mpona kopesa bango biyano ya maladi oyo ya bokono oyo akuti na nzoto moto wana azoya te pamba te amesana kozwa misolo lokola balobi ekomi ya pamba ya bandozwa kaka par mois ndeko akei estce eloko wana eza ya leta to eza ya bato pamba te il faut ntango tata mokambi ekolo alobi baconseiller en tout cas bosunga tata mokambi ekolo bosunga ye bolandelaka soki balobi likambo eske likambo ali kokende na ndenge esengeli pamba te bato bakoreklame tata mokambi ekolo akoloba na ye bato bayoki ekomi place na bato bakotosa me makambo ekosalama kuna bato bakolela neti bapolisier bakomi basoda bakomi kolela lokola balobi eza ya pamba misolo eza te moto wana keini asali mikolo misato to mine azoya te po ayebike misolo eza te nayebi te eske bokoki kobakisa liso likolo ya liso wana te mwana mboka Ange oyebi na mboka na biso soki tobundaka 38 ans durant ezalaki mpona kozongisela congolais d'unité na ye
tobundi na kati ya mboka oyo pona kosilisa kanyaka oyo ezalaka. Tobotami tokoli na kati ya kanyaka tobuni makambo ya mabe esalami na mboka oyo. Toza na mboka oyo ezalaka fonctionnaire azozela zwa mbongo na ye le 20 oyoki ke mbongo ebimaki agent payeur akimi na mbongo alimwe. Toza na mboka oyo ezalaki fonctionnaire ake na musala po aswani na chef na ye balongoli kombo na ye na liste. Toza na mboka oyo mutu abandaki koya na musala ya leta na 15h abimi na 16h. Mutu pe ya kolandela ye azate. Na likambo uti koloba ya bandeko mapinga ya mboka oyo bazali kokufa butu moi pona kobatela ekolo. Pe bana bango batondisi nani ba quartier wana kusenga senga bazo sala bazo mona pasi. Mais lelo bapesi bango bango na mboka ko kolandela te zo sala pasi. Nazoloba mokonzi ya mboka alobaki malamu. Aza mokonzi ya mutu moko te, aza mokonzi ya bakongole nyonso. Mutu nyonso akozala redevable vis-à-vis ya justice par rapport ya oyo bapesaki lokola musala. Ekozala lisusu te ndenge ezalaki oza mokonzi mutu ayaka kotala ndenge osalaka musala azate. Soki ndeko wana ayoki malamu te oyo mokonzi ya mboka alobi, toza juste ko rappeler bango que ebele bakokangama pamba te parce que mwana ya mapinga moko ya kokufa pona kozanga kozwa soin ya malunga. Mwana mboka moko oyo akokutana na mbeba na mikakatano parce que yo oyaki musala na osengelaki kozala na musala te, yo mutu oza komi na poste wana okozala responsable ya ba acte na yo, ekozala chasse na ba société, ekozala kozongisa mutu nyonso na responsabilité na ye. Mais moi la mboka tango déjà bato bakotosa mobeko te bapesi ndenge sana mutu nyonso azwa baswe ya malunga. Sikoyo lelo oyo bato mosusu bakotia balwa na ndenge na bango. Tomoni mpe na kati oyo na batisa mosusu pamba te tomekai kobwaka miso esika tata mokambi ya alobi biso mpe tokotala eske makambo alobi eza esolo tozotambola. Ndenge azoloba biso toza lokwa tolobaki liso na biso ebezalaka likolo ya liso. Toye pona kopanza te. Toza na posa kobebisa te. Soki tobi tobebisa tokoganye eloko te. Mais tokoganye kaso tobi to avancer bana biso ba classe ezala bien. Lobi to bimisa la génération est bien kuluna to limusa génération kuluna o. C'est parce que bato mitema mabezali. Mais esika oyo tozomona ke moi mbilinga tonga to ya kotia moi mwinda po lekota na place wana. Mais mona mboka to moni pe place moko balobi bazongisa cantine populaire ya mapinga. To moni bakomo sala déjà chambre froide. Est-ce que suivi kozala wana na banda kolandelo kwana? Est-ce que boko banze te biloko ekozonga pena des alaki pamba te kotala déjà colonel soki capitaine soki colonel wana akosala biloko na kanko kola kobomisa bato ebele. Mais siko est-ce que biloko akolia bato bawelela ngo na kisasa? Est-ce que bato bakobandozwa ngo penza? Pamba te na omoni tata mokamekolo azana posa ya changer. Mais bato pe bazana zinga na ye bosala to musala na ndenge sengeli bopesaka biso pasi te pamba te musala bokosala eza ebino moko te eza ebiso nyonso. Tant que tolobaka boye po toza ba congolais na ba congolaise soki toza ba rwandais tokoloba tokosala musala tokosala te ebele ba ofinga oyo zobanga bato te tokobanga mobeko babangaka mobeko moto so akei mopanzi ya mobeko nde olobeli azonga. Soki tokoloba boye pona toza na bolingo yango mwana mboka bino pe bozwi pouvoir oyo na pasi mikoleleke ebele. Mais pourquoi kotia bato te basindili pona kolandela makambo oyo chef de l'état le bien te place bo faut ça. Mais faut kotia basindili pona kolandela te mwana mboka pamba te kongola yo kaka na film. Mais bino bofandi na kitso molobi kaka boye kuna makambo osala mosusu oto toyeki makambo mosusu. Ndeko Ange oyebi bien ezana parti mon côté na mboka na biso oyo ekoli na rigueur pe na démocratie koleka Union pour la démocratie et le progrès social. Nakanisi mokolo ya 37e anniversaire ya oyo ya biso parti politique
Mon amboka Jean-Marc Kabound, où il a commis le président en intérim, il y a IDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Zalaka clair na communication nae. Ce qui bobo sanité à l'obakani. Ezate po tozui bokonzi, tokokanga maboko tofandi, tokomi kosala kijali. Tokozala ba inspecteur ya liboso po bokonzo biso tozui. Ezali oyo tobengi le peuple d'abord. Congolais mon côté à cause à la objet à injustice. Bisope totali yango tolubi et mon côté. Mendeko ange. Ochi kolobango malamu lobi mokonzi ambo kazana motema malamu ya kosali sambo kazana posa makambo échanger. Mais kosala maloko la bateau magique te. Zwa depuis Afdel et Koti Namboka oyo. Makambo nyonso ekufaki. Ozo kanisa que mwana oyo botamaki na 1992. Mwana oyo botamaki na 97. Lelo na 2019. Azana âge ni. Mais mwana wana ba policier na culture oyo yo yebi. Pesa ngai, defisa ngai, sombela ngai, kabela ngai. Na Kishasa awa yo na ngato fandi toyebi ke maman mukolo azalaka te bango nyonso bakoma ba jeune fille. Culture ya ndenge wana. Ozokanisa keza pa bateau magique toko changer yango. Bozala calme, bozala kimia, musala ezali kosalama. Ya solo sur le plan concret plutôt bozali komona nanu makasi te oyo toza na kati ya kosala. Mais naza koyebisa yo ke ba conseiller ya mokonzi ya mboka bazali kolala te. Bazali kosala musala makasi mais biso pe population tosalisa mokonzi ya mboka. Kosalisa mokonzi ya mboka enge koloba nini. Eza kaka yo na ngai nde lobi tokozala ba conseiller ya liboso ya mokonzi ya mboka. Mais ntango tokozala ba conseiller lolenge kandi tokopesela kaye ba conseil. Ekozala ba conseil po totondisa mabumu na biso. Ekozala ba conseil po tosalisa ba famille na biso ya biso bandeko ya biso basi bakende liboso au détriment ya mboka. Ekosala mabumu te. Eza ya solo mbidinga mwa kokoso eza nanu. Mais lokola bandeko na biso wana liboso babandaki ko comprendre te mais bakomi déjà ko comprendre parce que nakoki kopesa o témoignage ebele bauti koloba yango polele balobi ya solo tobandaki koyoka mwana mboka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na musika mais pembeni na kopusana azali solo congolais. D'ailleurs, azana kati ya kolakisa yango tala kalate awa ba décision nyonso auti kosala. Est-ce que oyoki azui mwana ya IDPS moko? Alobaki bokonzi na ye eza bokonzi ba congolais nyonso. Yango nazali en tant que secrétaire national lokola na sengaki na bilenge bayekoli ya bite ya likolo na ebisaki bango bozala kimia bozala sima mokonzi ya mboka pe bosalisa ye po ete mboka na biso ekende liboso pe bayokaki na kanisi baba mokonzi ya mboka azwi bokonzi ti lelo botikali koyoka te ke na bitelu ya likolo makelele esalami bazali soki mai eza te na strict respect ya loi korevendike badroit na bango pe bato oyo basengeli kokamba pe kocha mulongo na kati na bango baza pe kosala ya bango musala lobi ezalaki soki boyoki étudiant abimi na nzela babetie masasi akufi mais lelo ozoyoka ngo lisusu te Tshisekedi ake une institution moko te kopesa ba étudiant mbongo nyonso wana mpona koyebisa yo que ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale.
ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.